Ingeta. On a Congolais, peuple congolais, de l'autre, on a en colonne, résistant, combattant, ou bafani a na bundes na colonne, to a Liverpool, to a Bissonyoso, on a reçu latina ya mboka. Peuple congolais, ma belle a bakoko le en danger. Mboka na biso ezali ko kende. Peuple congolais, to telema, to bengana occupation. Les 15, tu retrouvais les artistes congolais. Les artistes qui sans conscience. Tu retrouves dans la biso nyonso na Paris. Les 15, tu allais à Paris pour na koloba non na distraction na niveau ya diaspora. Tala lelo na 10 ans oyo distraction wana eza na kati ya diaspora te. Bana na biso bazomi na ba classe, bana na biso bazwi ba diplôme. Na yango na peuple congolais. Tozala na distraction te. Miziki ekobeta te ti mboka ekozala libéré. Ingeta congolais tozala liboke moko. Ingeta. Peuple congolais, soulèvement populaire. Motoko sayote la kolobaete. Oh, Senkolo biboye, Kinganda biboye, et le côté. Ingeta. Likola biloba. Kanambe wana glissé. Tellement bisiko swami. Tomboka. Zongisa bomo tono katamboka la yo. Makamwa conseil, le 15. Bisonyo sotokuta la Paris. Conseil de Kozaragote. Peto eri malamwete, ba musicien tout. O baza ko defie biso katia diaspora. Et comme il va me copain. Soki bazwi mbongo bakosala bablage bazali kosala po ete barésistant batelemela bango bazwa réseau epo baproducteur na bango mbongo ese koti na poche baza koexploke bino baproducteur na bango po osi opesi ye mbongo andimi na ye akufa likolo ya mbongo andimi na ateka mboka na likolo ya mbongo po ayebi ete akobeta te mpe mbongo wana kozokisala ko producteur te mais ata lelo te tokosamba ingeta peuple congolais etelemi eza bundes oyo etelemi awa eza bundes bapeuple oyo bakobila congo na ndenge ya solo tozokobenga bino tout le temps tolobaka soulèvement populaire mboka eza na occupation ezali rwandaise burundaise donc bato nyonso mboka na biso bavandisa yango lokola lipa na bango balia ndenge balingi bakabola yango ndenge balingi ingeta yango tokotelemisa bino bapepe congolais d'abord bo bana koboya misiki wana na congo boyebi misiki ezolalisa biso tolobaka distraction nayebi te pepe congolais soko alingi to expliquer distraction na modele nyonso na modele nini même na bachroniqueuse autrement ya pambala bazana bitu na bakolo bayebi qu'est-ce que ça veut dire distraction te bazoyebisa biso ke musique ezojouer na moko moko te na komba na biso mais nayebi te congo yo héritier mais nayebi te loko ozoluka tozoselo le 15 omoni etelema bundes équipe ya makasi tokokitala panama tokokutana na yo yango tobengi bamama oyo nyonso bandeko na biso baivoirien bandeko na biso baguinéen bandeko na biso bacamerounais oyo basangisi bino boyebi ke mboka congo eza l'occupation boyebi peuple congolais eloko nini aza kobunda alors botelemela héritier soki oza na conscience nabengi bino nyonso bapanafricain oyo oyebi ke c'est l'Afrique botelema bokodefie biso te parce l'Afrique le Congo est au centre soki congo etelemi ebongi eza libération afrique alors tozala besoin de distraction ata moko te yango tobengi bino bopeuple banigérien bacamerounais basénégalais baivoirien oyo nyonso babengi baza na nsima ya héritier boyebaka ke congo esi bino ke botika ye héritier yo kobeta te yebaka na moto na yo bunde setelemi tokomona na terrain ingeta lelo oyo tozali koloba tozwi décision biso barésistant oyo ezali fin ya occupation na congo le 7 août mwana ya congo nyonso to place yo ozali telema
bima bima me koyiba te kozwa eloko moto te kobuka eloko moto te kofinga moto te tobima biso nyonso toyokana mpo tobengana mwana ndeke Hippolyte Kagambe mwana ndeke Kanachel fabima mboka na biso ebebi bandeko na biso bazokokufa na Congo na Kinshasa azangi mbongo ya hôpital akufi na nzela ambulance eza te ya au secours